N'habitez pas toi bi et toi la Karine et Zalarake, bah tout ba pembene pas comme abanguna ne. Est-ce que c'est solo? On y babilo mususu, tous on a ba polémique parce que faire ego là aujourd'hui azabia na batunyoso, abana ko bandakala. Vous comprenez, azabia na batunyoso. O héritier watana baloba qui s'engage que héritier watana parce que ce qui n'a projet à faire héritier bien aux années partantes, ça n'engage que parce que faire a cagni porte porte eza grandement ouvert oyeba oye na nzembo na yo oye na nzembo na yo oyembeli mutu na yo na mabanga na yo boyembi kaka na fere yozwi kaka mbongo na mutu na yo nde nayokaki sele oyo ndi ayembeli Oscar Manitu omoni mutu azolobela yo na kuzu aobanga yo mais mutu azolobela yo à la télévision oyo bato tu baotala seke alingaka yo te parce que soki Rose Bombo que balinga Karine te balinga basala ba biloko ya mabe contre Karine mais so ba osala yango ba osala bolama Karine po ba gagner ba vie po na kuzo bo ma Karine ça n'engage que e bango na nzambe na bango mais o biso to mona na télévision parce que to ndima o tozo mona c'est tout. Oui, Rasson a dit que concert wana donc mutunyo tout nga participer ban l'année il faut bazala. Est-ce que c'est parce que l'équipe au hasard n'a pas senti que non, bah vraiment à la hauteur de la zénith tout offert oh yo oui mo oui rabeta ya ngosa la recours na ba na ne wana tout bazonga zonga na 4 émissions na très autant comme faire été alobi que eza ba mission mususu baza local ba mona nkana mulai ya zone na bango mais pourquoi yo ba moko aussi te que na momba nenga le bongo alobeli faire na bien rival ya artiste na bango za nani. Il fallait un concurrent. Alors, un concurrent. Mais certainement, l'artiste n'a pas un concurrent. Voilà. Mais pourquoi vous venez à la télévision pour réduire l'artiste de notre pays aussi, qui est Ferrego là? Au moins, le roi de la forêt, Aza créateur des idées, Aza formateur, mais les musiciens Oyo, Baza Touro. Omoni pifo vacuum et tu passes brigade à l'obango tanga zo kota amu bato zo yemba emanzimbo ba efozo mola na kao azali numéro 1 quand même belle to évoluer ko ay numéro 1 tango Koffi Olomide a dit ça tout la télévision qui est numéro 1 na bisonyo c'est à la maître James. Donc, na sepela rapport na mona valeur ya maître James. Oh, tu refais encore ba disque diamant. Ceinture noire. Donc James a été tabobi biso ba numéro 1. Alors binga mwana yolo na zaka kawana. Victoria TV abiso moko tolanda tozuwa banuze. Congo Victoria TV a jibe kumalota le boss tolanda tozuwa banyuze bala poto bana kin bana Luanda partout dans le monde. Congo Victoria TV a biso moko ya boss jibe kumaluta hein, le gouverneur check. Toujours dans le même plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur Congo Victoria, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue déjà dans votre émission Micro Libre avec la vôtre, Jemima Ibel et les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la giga, la fille qui dérange. Par rapport à la news, il y a Ferrego là et comme un contre tous, donc c'est comme si Ferrego là, moko. Mais il y a un groupe, il y a des musiciens, il y a des chroniqueurs, oh bah ça les bloque contre eux. Nous sommes avec mon invité spécial qui est sur ce plateau. Il s'agit bel et bien des héritiers Iboula, hein, donc les défenseurs, tout soigné par rapport à Nango. Évidemment, le coup là, défenseur, il y a Karine Mokondi, par rapport à dossier à Karine. Mokondi na Freddy Vegas, na Minute Belachine, Mbutu, Kimia Ezate. Voilà, j'ai d'abord merci beaucoup à Gisolo qui est derrière cette caméra et aussi merci beaucoup à Moïse le prof pour l'image de Nia Roland de la Bissongo et surtout merci
beaucoup à notre boss, JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Les boss très très charismatiques. Ado Senga, Maître Sengi depuis la Suisse, merci Nayo. La Chine Mobimba, maman autorité, na membre, na lingab no moi trop, maman Belgique le ya, il y a 2, la dame de cœur. Maman Belgique 4, la conseillère aussi, merci beaucoup na maman Anna Mokondi. Babi maman London City, papa Francis Mia Tembo. Biloto lingab no moi mina lem moi papa Ange Quickie depuis Paris et femme depuis Paris, l'homme aux actions concrètes. Et merci à mon vieux Yadadi ma Bible qu'on a monté à Paris le 3 avril mariage na mère BBC. Voilà. Donc Gisolo et Fungolangana héritier Iboula. Mais c'est l'analyste Mikolo, analyse et gros bébé de la presse. Bonjour. Ouais, bonjour, bonjour, gros bébé de la presse. Bonjour, na Bandegonios. Il y a Congo Victoria. Au balinga héritier Iboula. Ouazala toujours na étant dossier Senyitoya. Pour répondre par rapport à l'actualité musicale. On est là. Merci beaucoup na Bandegonios. Balinga héritier Iboula. Mouya Kanabangonios. Mouto a une torche. Ouazala torche pour na Rokanga. Les musiciens sont bakosaka ba congolais, bakosaka communauté congolaise, bafandaka libanda mboka na ba bazana kin. Parce que bato bana kin, moi mutu teteza makasi. Mais lelo tu es na torche pour na retorcher bandeko nyonso, osala musala kitoko na osala musala mabe photo kanga bango, tebisa bango kenon. Beaucoup si biso trop besoin à ce qu'on en là directement j'ai dit merci beaucoup à mon vieux Voski depuis les États-Unis, pourquoi pas Mbuta Mwini Bakoko ya Lunda. Merci beaucoup à mon vieux Adrisha Motomaître Bebazi Beba Chafouin Omonengo Gelor et Dicap Gelor Dicap Molatis Nakata Istanbul. Là directement je vois Adamo Bolingi Pesela Jogo Nabiso Bolingi Pani Bambote Babi Lelo RDC toujours likolo quoi. Merci beaucoup na Blaise Ntimba Nakata Thaïlande Jogo Makas. Voilà. Dribbler. Donc Bandegonios, merci beaucoup à Mama Sita. Merci beaucoup à Kams depuis quelque part. L'artiste Davin Steve Star Consomo Rosa. Oh non c'est Ngengaka. Ezao Lote. Je suis là avec Jemima Ibele. Ba question à yo. Santé ça va hein? Ouais, Nangola Nzambe, nakoma nanga taille S parce que bato afinga petro héritier Iboula munene boye. On se retrouve au mois taille. Na mona mafinga pesa esouté. Eh boye ça va. Boye ça va. Évitez attention. Loquet tu peux poser la bien. Faut ça cabo. Faut ça loquet. Maintenant on a munene loquet tu as dit bien. Et moi bien t'es cap. Tu as dit bien et moins t'es. C'est comme sous plus. Comme dans x4. Voilà, non, merci beaucoup, héritier Iboula. Moi, benga pinanga. J'aime bien, héritier comme un Gaulois. On a coupé dans tout comme un Gaulois. Toi, ba mourir à culture. Toi défendre la culture na biso. Ataba dali bukasa ba yebi que toi défendre la culture ya mboka. A faveur à faire rigola. Te a faveur à faire été. Nana yebi te que non. Faire rigola a sibisaka injustice moko na musique na biso. Ata monde fa na plateau yebiti. Oui, faire rigole à salle émission mon Lumba Baou 7 ans passés. Faire rigole à Lumba Baou poser des questions par rapport à l'injustice. 7 ans passés. 7 ans passés on a mais batouande au fin à faire bando fin à voir même na maman naï. Voilà. Aux hommes sur injustice on a. Sur autant biso toyé na torche tellement toi ba mourir à culture, tu dois protéger culture na biso. Aux hommes comprendre. Ya wana ndé. Balongola biso na ba contexte wana. Voilà. To banana na loko vidéo mo na moni faire rigole au tambo na voiture nazo ka musique à jeune frère na déplique pomba bat ba quand on dit faire rigole za kapé orgueil lokola l'autre musicien et ça lui peut moi bien relation ni faire rigole za on a déplique mais faire rigole à garder ba bon relation na déplique parce que déplique za na mo na wenge azaba leki oyo ba faire ba tikela bango entreprise a wenge musique à maison mais place au wapi déplique pas bien que ba déplique ba zora bango na ba boula ba faire. Bon oui, attends lignée mais surtout donc depuis que tu as compris que nos frères Regola c'est un grand chanteur de notre pays, depuis que nous avons vieux, il faut na PC Bexim, il y a un respect et belé, na solara na bien. So landem suna kuzu, depuis qu'on a solara bien na vie na frère Regola. Il y a tellement abîmé cet album de stabilité, stabilité. Pour remettre l'artiste à sincère, faire il faut atchayango, ba fan o balinga rapé faire gola, ba beta pe moi tout, ba yo ka pe nzembo ya
il y a des plis na ba streaming na ba Spotify sur la plateforme à téléchargement et ressent l'artiste bien pas code ça peut moi cagnotte à ce moment palin à payer moi carabien à tcha moi carburant à foutre moi palin au ce moment donc dans le sens là l'idée de faire rigoler à ceux qui ça va déconner par rapport à la opus tout ba qui d'accord mais sauf héritier Watanabe héritier Watanabe à moni ponaye il s'est dit que l'idée wana ponaye est importante donc il n'est pas d'accord à l'idée wana oh c'est que hérité tilelo malgré moko boa sala moi faire moi ba 12 pères wenge zaka les autres compter dans kati te bon surtout qu'il y a un contexte wana pour tolande pe ba propre héritier que héritier lobere na projet wana sorti moyen roti kozala basande ba ouer en sonne pas à la parmi na kati ya bon on a vie pas faire bien ça oui ou bien oui moko mona kete ba bana nga basangani nga papa na ya donc ouer fa ça bon moi que bana basangani ba ko bengi pikata te mona pas ko sala pe invitation pa papa c'est ça ferré ça na ko monter mais eza obomba sola te point oh bagarda ba bonne relation abenga e collègue nani ferré te wana moni babilo mususu tozonga na ba polémique parce que faire gola aujourd'hui azabie na batu nyonso abana ko bandakala ozo comprendre azabie na batu nyonso o héritier Watanabe alobaki ça n'engage que héritier Watanabe parce que ce qui na projet à faire héritier abi aux années partantes ça n'engage que parce que faire a kani porte eza grandement ouvert oye na nzembo na yo oye na nzembo na yo oyembeli mutu na yo na mabanga na yo boyembi ka na faire yozuka mbongo na mutu na yo nena yoka selo ndi ayembeli Oscar Manitou millionnaire à Kilote on comprendre mais c'est que faire moi ba bengo ba 10%. Oh papa à cause de l'autre côté je dois foutre studio fele pour la bande de yango nyango frère ye yango ya communal a produit bande de na ye et ce projet à faire à cause de l'autre côté tiens on a mutu studio ya ye héritier zela donc c'est que tu le baké faire a produit bill a produit Céléo, a produire nzembo oyo eza na kati ya projet ya faire eza ya libanda te boya na banzembo na bino toyemba yango yaka na mutu na oyemba ye oye na mutu na yo ozwi mbongo na otie na poche omoni problème eza nini tokende batutu oyo baoyemba na faire batutu baoyemba na faire musique na bango est-ce que baza à l'auteur te baka yebeta soute te babetaka ebetaka wenza binzemba tilelo ebetaka wenza binzemba batutu bayoka yango David kata otikinga bonzemba ebetaka ti ozomona mais sikoyo faire atali te bandeko na nga moi idée oyo nasani nasangisa bandeko na nga baya tobeta bo baya bazoma bachweke voilà pour ça la moi bien na bien le roi de la forêt a organisé concert ya Zénith le 12 si je ne me trompe pas, le 12 juin. Le 12 juin. Oh, ça la préparation en stade de Marty. Tout le monde a prince d'Angola. Aza déjà wana. Aza osa ba physique banin. Aza mwana wenge. Aza mwana wenge. Bongo nana aza mwana wenge te. Te ya longwa mais aye azongi wenge. Te azongi wenge te. Aza na orchestre na ye. Ye moko batu babi da azongi wenge. Ye moko ko. C'est batu ba Hollanda. Ngana landa di prince. Pour bête qui le 8 mars. Je crois le 8 mars si je me trompe pas na landa qui na RTGA. Voilà. Azali na concert avec kuna tokei pour la préparation à Zénith. Nenga le roi de la forêt participation ba mission nyonso, il faut bazala. Voilà. Vous comprendre. Et ça nenga mona via bengisi bango, ça muto ko se sentir nga fona sala. Na koya. Oyo participer beti caché na yo za ba futio là on okena yo. Et tu le bien que oui rason abi que concert wana donc mutu nyonso tout nga participer ba l'année il faut bazala. Est-ce que c'est parce que l'équipe au hasard na bango sensible bango que non bata vraiment à la hauteur de la Zénith tout offert oyo oui moko ya beta yango ça la recours na bana ni wana tout bazonga zonga te au moins le roi de la forêt aza créateur des idées aza formateur mais ba musicien oyo baza tour oyo omoni pifo vacuum et te passe brigade à lobango brigade habite non ba musicien ba te mali bosona baza vraiment na vacuum te ke ndenge zala ti to mona héritier moko boyaza wana to mona brigade sarbati moko azawana on sent la force de wenge musique à maison mère mais cette fois-ci on voit pas cette force là au moni
album Outé Kobimanini, formidable. Il y a beaucoup de musiciens au Bachari Banzembo. On se comprend, mais Togo le formidable, les Banzembo Makasa qui Togo Nakati. Mais là, on a dit que ma formidable, c'est Covid. On se comprend parce que formidable, on a un Bendisi Bango, Zénith. Et même Bango na Oan na Dubaï, ba beta un mois, au ba musicien tout ba na bakar. Voilà. Donc, les Arabes bandeko au ba na wenge, ba ça la sous ba force, ba ça va multiplier ba travail. Nenge ba faire bazaki, nenge beritier bazalaki. Et ça la sous bien makasi. Voilà, merci beaucoup to sur la canayo. Ba analyse no sala ra mikolo nazo landilango. Na landi analyse no, na landi pe Thierry Mombaya. Voilà. Mombaya tanga sala ke émission. Na 4 émissions na très autant comme faire été. Alobi que eza ba mission mususu baza local ba mona nkana mulai ya zone na bango. Mais pourquoi yo ba moko aussi te que na Mombaya nenga le bongo alobeli faire. Na bien rival et artiste na bango za nani. Ezaka fallait ba za concurrent. Alors baza un concurrent mais tellement l'artiste n'a pas un concurrent. Voilà. Mais pourquoi vous venez à la télévision pour réduire l'artiste de notre pays aussi, qui est Ferregola. Attends, comment faire? Mais n'a pas dire, ça montre, non? N'a pas dire. Tout le monde, au moins pour mes années, les lots presse, bah te belé, bah comment recodifier. Moi, on attend à comment artiste tel exact. Moi, on attend à comment artiste tel exact. Mais ce que biso tant toya la vérité. Parce que moi, quand je dis de vérité, qui est de vérité, je cite les noms des artistes. Parce que dans la vie privée artiste était, mais je resterai toujours sur la culture de mon pays. Voilà. Vous comprenez? Mais quand il vient réduire l'artiste, il vient insulter voire même l'artiste. Que quand tu dis que l'artiste est hasard local, maïe l'artiste est au coyer mané souraka na zolo naï. Est-ce que ça normal? Akolobela paix. Akolobela nani? Akolobela paix. Akolobela nani papa maman. Minute oyo mutazana oran. Na oran zana succès mikolo o batutu ba braquer ba torche c'est faire rigola. C'est faire rigola. So retani fait comme ba faire rigola na internet to da mettes mikolo. Na ebisu bon. Maman. Na batu ba komi ko sela na mutuka faire ba sela ngo analyse. Mutuka faire a sombi un Range Rover il y a 2020, tu vas commencer à l'analyse pour tant dire que non, cette véhicule-là, et ce véhicule, on a scène, photo, sachet, longoli, numéro matricule. Tu as la batte place, il fallait que déjà Range Rover, déjà, pour tout le monde, tu as tambola. Na yebi maramonate. Na yebi angote na monate dans le bandeni, balo babiloko bat bazar au monde na télévision. Oh, tous au monde. So je zalati bacha la télévision. La fille okuta yemba waza na majabu nani. Majabu. Dorcas so nani nani na majabu waza na jury. Aza na jury. Deborah Lokou so no. Tout le monde na WhatsApp na chaîne YouTube na a chaîne nouvelle véhicule na o somi. Via Bastar ba bomba ngo li soutien, ba koma rocha yango. So na sombi mboa na rocha yona. So il a 100 000 pounds na rocha. Boso ika to tongi piscine to rocha pe. Piscine nani? Est-ce qu'il faut chat? Donc c'est faire le gol à ton rocha pe à piscine na le pang. À filmer. Bon ba ma pang muso faire na ngoza ba piscine pour na linga olakisa ngote. Faire aza mutaba kongo. Voilà. Oui ba taba kongo ne ba vivara. Qui comment qui hein? Mais ba linga ba fina bango za la. Bomba ma gol aloba na linga ko loba mingi te. Po ngai biso na ndenge kolo na biso ka batimo ba bilobela te. Voilà, yango mona loba mingi botika œuvre e loba na place nanga. Voilà. Yango œuvre serait bundela ka mwana mobali wana Jésus. Au moins nazaki na concert na les millionnaires. Nazaki wana na fandi. Oh mais batutu bazala kiti. J'étais avec des mouna banani tout. Non. Eza mamba ko magolo te amoureux à bonne musique faut que na ba concert. Voilà. Po yeba ba défaut ni nezali. Tala nga lobaka. Jour où on va faire rigolo dans le plateau, on a posé des questions. Et s'il des questions, on a 4. Et là, on a la chose à la hauteur. On a des 4, on a des volants à préparer. Mais jour où on va comprendre que l'héritier est bon. Moi, je suis maïbélé. Non, il y a un boy. Si on a une vérité, on a un bon point. Mais on a besoin devant l'artiste. Pour poser des questions qui est vrai. Bazobanga. Bon, le bâtiment,
ah tomoni album ebimi mais tomoni epesi te ndenge tolingaki epesa epesi biso disque d'or te disque d'or lelo komi disque dur epesi yango te pourquoi bango batuni yango te batuna te yango moni artiste asali ke non ye moko afandi ya raison abi te nasala réédite ya album mais parce que RIP abimisaki tokos dene albert que tokos dene ezwa disque donc ateka sur le marché objectif na bango ezalaki disque d'or yango moni lelo tozalandi na actu du net ba Warriors tout ils sont d'accord ba accepter défi na bango que ndenge to raté disque d'or ba bi na mois de mai le 1er mai il faut to somba nombre de CD o etikali poto zwa eloko wana. On se comprendre. Bandimi c'est ça. Oh toujours le kana culture na biso. Et place ya rosala, ya repousser artiste to loba marambeza normal. Et ça que si ça ne tient pas, mais vous êtes là pour faire des jalelo. Voilà. Ya ngomone so so ba le leader na bino sali boté, leader na bino sans danger. Ton lobi boté, leader na biso sans bo après bandi robien no menancio to kanisa yo. To kanisa yo. Héritier les œuvres parlent à ma place. Tout le monde ni fali pour pana matanga ya papa na biso bakayoko stade bongami nango feti tanga zo kota amo bato zo yemba e manzimbo ba il faut se mola na kao azali numéro 1 quand même il to évoluer ko ay numéro 1 tango Koffi Olomide a dit ça tout à télévision que numéro 1 na biso nyonso ezalaka maître James to ana donc na sepela pona mona Valero ya maître James oh tu ko auto rafle encore ba disque diamant ceinture noire yango James aeti ta bobi biso ba numéro 1 alors binga mwana yolo nazaka kawana il y a pas match on se comprendre et ça ba rêve artiste pour devenir il faut beaucoup travailler ba rêve artiste oh solo la te ba rêve artiste et ça ba rêve artiste ah ba artiste et ça rêve pas artiste donc pourquoi tala ngana fanda na fana palin na mwana nga na tala documentaire ya Gims na tala Gims ba concert to betana ba mindele voilà na bisi mwana nga be moni rêve artiste na bino lukaka Ferrego là ba artiste OK voilà ba rêve na ba lukaka yango mais so Gims déjà azali kolo ozo mona donc il y a pas match il y a pas photo donc il y a une photo bête tant on dit on monte boloba teno az international ce que to kende orchestre benda bilili bandeko na biso bazalaka ba infirme la personne vivant avec un handicap ba beta tour du monde bazab international ba tu ba répondre na bandako ba comment ba commenter c'est ba petit ba international ba comme international ba international merci de yo répondre vraiment comprendre que ba mimi libanda ya RDC ah ba international mettons ba tu sera bazonga ba faire az international ti c'est parce que ba quand même sous musique à faire to ko ko pa na mboka moto ba États-Unis kuna 4 to ko c'est là siko c'est là ba tchela biso image oyo moi synthèse il y a ba place offert à beta voilà on comprend bache la bisongo plutôt zonga na plateau OK merci bata la faire egola à beta dans Nigeria et place au bon bache la makelele que faire egola komaté faire egola 7 ans passé à beta rappelle déjà na Côte d'Ivoire on se comprend bache la bisonga ba image voilà la image et puis on va revenir voilà. Voilà, merci très cher téléspectateur. On a déjà une image, moi synthèse, la place où il fait Ferrego là, ben Robeta, babi lelo, héritier Iboula,
azolakisa biso ba preuve ozola que non Ferrego là c'est un grand tout ce qu'on ignorer héritier ibula batomoni biso selongo na ba fan voilà ba moni moi ba extrait kaka ya ba moni moi ba extrait ndenge ba place tout au Ferrego là a beta au moni promesse anine quand les gens viennent à la télévision pour parler pour inventer makambo o ezoko exister té au moins bandeko belé to ça to zora ba pela libanda nga na répondre loko jemima ibele batapoto ba bengaka yo yana bandeko musu balobaka Intel ana succès na mboka boy Intel ana succès na mboka boy mais so batapoto na musu ba bengi baloba na biso te batika kokosa bino musique na biso ezo kenene na envoi ya kokoma o tozo luka ekoma na bi innocence bi abeti le biso même faut révolter l'artiste belé challenge na bala mikia minde ba gobina sans featuring sans featuring challenge asala ngote tona musicien ozora ba disque d'or te yemoko même so yora conseil tozalaka ko bala na mungwa lelo ekomande na mbongo kende karabo oyoti sagesse wana na susu na yo msusu kokende te kokende zala wana kokende te kokima te zala wana mboka bana Docteur Osila now. Docteur Osila now. Impolitesse ka on y a yo moko. Sende na moko nyati. Po muta tinda yo to kende. Sende na moko nyati ko moko benga batu nyoso ba yo kila ma. Wasko se référer na kata boîte ni bateni ma faire ou bien ta balanga banga na concert. Wana nga na yo bandeli soko mutu oyo ye mo awelela di presser o kende. Soko tanga kangami a remonter la siko. Tu peux me soutenir aussi bangai parce que nena ba torcher nga ba kanyinga kinzamvoete ba kanyinga na sala ndeni mais on n'est pas là l'artiste il faut zonga au travail sous dire travailler dire pesa biso ba son kitoko pesa biso ba texte kitoko pe ko tikala ba tshela biso ba extrait boyoka ba featuring au ferré à sali ba extrait ya banzembo boyoka Jésus Jibem Piana tant le bête non Ferrego là un bon chanteur il y a génération n'est pas un bon chanteur il y a pays nabiso batebele baninga bandimela été voilà et puis Jibem Piana image joana mutayamba Jibem Piana nana boduga ndaloba jiba loba yango voilà ayo répondre voir même na ba Blaise Boula OK que Ferrego là c'est un bon chanteur Ferrego là to suspenda Kaluji mais Ferrego là à sala animation il était aussi à l'auteur c'est un patrimoine de notre pays. Les artistes sont beaucoup dérangés. Ceux qui ont pour artiste moroboy et rester pour l'artiste là. Mais si tu viens à la télé, son nom est à Ferrego là. Quand tu as monoko lobata bolamu. Bino bokangara bolobaka mabe. Ceux qui mabe moko tourné par artiste na bino, borozoni sa yango ka pas ferré. Que faire à salati boy, faire à zoni sati boy. Pourquoi ka ferré? Mais à côté, tout le monde Moutalikasu, Ken, France Temai, Thierry Mombaya, Babi, Bango, des papes à matière. Souvent, lobby, Makamoro, Boypona, artiste na Bango, Binosque, Kento, Boyosco, pour la partie négative, la place moderne négative pour la Bobby Msaka, image, il y a aigle de ma baie. Ngai siko na CP là. Tellement on va lobby, ne yo lobby, ngana ebité ba propos na talangote. Ngai siko na lobby ne boy. Teke na lo bango atozo loba bo to tenge komona bango te mona bako vanda bako mosa banalize na makamka obisto lobby j'aime ibele to sola mama culture mboka wanto continue ba polémique na ba facilité ce sont des facilités oui to sola mama culture mboka to landela OK na lo ba sola na ba facilité ninga msaba secret msu ya bin ya orchestre ya bagu ya ferre oye bomba makambo ya orchestre ferre ya bimsa mama orchestre ferre est-ce que fandara na orchestre ferre c'est des facilités ce sont des facilités ba facilité voilà mais oui yo lingina lo banini na kota na ba profondeur na profondeur parce que yeta ngale ka émission à clasher à lobi kama je pas comprendre que ba clashara ya clash à lobi kama sur maman alobi kamo be bilo bozo ka ba nuko ba likala ba tezo to mona te ke non tana bokite pe na bande yo keba na maman na biso me yal ba mko mutako toucher ba parents ni oya pe na verrier omoni te ke non ko banga ye moko ake ko sala émission ba che titre ke ba memi marka ouige na prison eza ko banga c'est déjà un défi tant yo che titre bon bi te na bangisa déjà kuna po na che marka ouige na cachot ezani yozo bangati ozo comprendre mais
toyeba eloko moko te non kofinga eza mabe beta lisolo musicien critiquer na musique critiquer na vie familiale na été mutu moko ta kolinga oyeba ndeko ebele batomboka ta ndeko na finga mama na fere ya na fi moko na poto afinga générique à mama na fere a brandir on a page na ye et touchanga yi esalanga passe na motema ngabi me comment ça moi na moi si ofinga maman et puis tu as moi de la femme ozo finga maman o abotela bino artiste du moins que tu maman na fere il réjouit. Elle est réjouie plutôt dans mbongo ya mwana ye. Et bon nango maman na zo réjouit. Mais bo pesa ba réponse. Na ndenga normal. Est-ce que l'artiste a accepté que non ndeko moko finga maman na muninga? Tala kozanga maman to papa na mokilo c'est surtout soza na mbongo. Bébé ça la passe surtout to uta na ba vie ba passe. To uta na ba vie ba passe to uta na ngoya ba passe le to comment ba renommer. Maman na ngaza invité. On a la mbongo na olia so mère na ngaza na chebe loge héritier mais je m'imagine ta marambozo lo bana TV donc ozo bongi songo mais bato so bazo comprendre na habité so na lobby mabe te bato ba comprendre na habité so na lobby mabe soko ute na vie a passe lelo boyo komi na bosolo oyebi yana vie mo benganga aibi singa bi ngana fana na mama na fere na ngola mama na fere oteka makayabu na ngola pour en faire nourrir bana na ye mais lelo ero etonenga batulo ba finga na télévision lelo fere acha mama na bango na vie mo stable akeko fa na poto voilà eza lokumu mama Marie Makesa sepelaka na ça bongo na lobela vous comprenez ngandeti maman na maman abotinga maman Célestine Tsekedi compte tenu aza envie aliara mbonga mwana ye ata to na biso na balara danger te to na biso na ngote mais le pied ko to gagnera oyo mère na ngazolia père na ngazolia vous comprenez donc c'est ça voilà Ange Quickie dit pour comprendre voilà mon vieux David de Lito doux de caractère depuis la France maintenant tout botal l'Arabie so ya dada ngwavana toso la héritier ibula bat ba comprendre héritier to ya ba ki to le baga mambo faire rigolater au résumé on a souka mais to ko tepi ma étant que défenseur Karine Mokonzi a ote kozana matanga to moni la Chine mbutu kana kata matanga na mais fashion kuna makamba ba mbongo to lengo ka wana to moni Freddy Vegas oya kapena Kinshasa a boye to za kapena na ba défenseur mususu apesa ba ndeo mususu ba costume apesi mutu mo costume koto apesi pantalon so ko Lucas ko ni bosa ba nga batekela ngo so ba elinga ngo bo oh nata pantalon okezaka otoboka na singa bino boyela nga pantalon to fala ko tonga batonga ngo simba te fa batonga eloko uti poto et puis na ba ndeko lata ngo ye est-ce ya lata bilamba bosko ne dai wapi ya no lata bilamba lo ya bino obla baba sit ka sit adai PD boyo ye ba ngo te kazaka PD oye binga ko pona binote bata Karine boza so pa belika mo boye bo bomba e kama beko mabo miso ba secret nyonso tout libanda de Freddy Vegas aki PD ezolo bama partout kiazali muta système voire même kuta balaga ba peso mo ngali abalaka kutu alata voile bachepe kabelo banini mais noko abali siko contenu oyebi banoko système baba memela basi basat banini tout et tout siko noko wana zala ibongo voilà jour oh batomba parce que maman j'ai gagné mobile na mundele oyebi voilà pour personne banini tout et tout mais kolandela siko Joanna si bakwera vraiment na kukule lombe na maman Jackie akamwa azaka pe oh maman Jackie akamwa nande oh non ma système est varié oh mais oui amela ba kisi na ebité so mela ni jour ngo kukule vraiment li paté vraiment pe salami bani ma mutu normal ne bolingo sa nini e bandi voilà OK 4 ans non ko siko otala omoni ba dépression zo sala il fait ça pourquoi parce que atala moi si o longolinga na vie wana mais lelo aptika mai maintenant batuna ba polo o mituna séparation ya maman Jackie na Freddy Vegas qu'est-ce que Karine a à voir dedans parce que lelo boy a finga ming par nante mais c'est Karine le Karine est sirène Karine pune toboka Karine abotaka te yonde musicienne bablo moi zoloba te baté ba la membre langa bokota a osangana kana batu o balinga Karine te
et puis to ki na abimisi ba photo moko bo tout ce que to mona ngo pété mais to kaka na ba émission par-ci par. Babilo ko wana omoni il faut pas donner du crédit aux gens qui n'est pas vraiment crédible à notre star Karine Mokonzi. Voilà. Omoni batuloko la ba Vegas nde bazawana. En tout cas, yango fait total la raté ba vrai na ba faux ya Karine. Ozomona. Siko tellement yaz atiki Jackie habite na Také Karine. Ngakuna lobane azong sana $10,000 abata maman Jackie. Aibi. O adefa azong sana. Abia defa on a kata bolingo. On a bon. So adefa on a kata bolingo. Yandimi adefa on a kata bolingo. Ke mbongo no sa bolingo kenda na bolingo. Keke. Mais so kende te po fazoni sa. Po lobe adefa on a kata bolingo. Po bokabwani. A sala ba dépression po ebite mutawande ko soutenir yes la dame là. Oyebi kozana mwasa kozana mobala mundele azaka na nokote azana mwana kasite mundele azana tata mwasi te mundele wana oya ko déranger que na ba bientôt atika dit non ba opesa on so mwasi na voilà ozo mona vie na nga yebisa nga Bruno Lubika bi so bali mundele mama kuluta akalate azala te o tata mwasi o cousine nga bazala te o nani nièce na nga bazala te bimbongo nyonso bo sala boliango bino milale. Neti siko maman Jakaza siko ye Vegas abande ko profiter na ba ora ya mère wana ya maman Jackie sikoyo atali ke to kabwani na maman Jackie siko maman Jackie aza toujours na Karine Mokonzi et puis alors sala die sous passe tant mobali na dayati mobala maman Jackie dayati tant Karine ninga ko zonga pa maman Charlotte na Belgique. Maman Jackie a proposé que na Karine afana na ye na matanga nde bato bande ko ya bani so ye bande ko déranger a penser que le roi que non Karine a côté ntsoki que a katali bala wana bani yango moni a komi ko profiter ko finga Karine siko bande ko o balinga Karine te bango bato ba kota na ba live na ye wana o sala et puis ya za na vidéo ya Karine te eza ba photo mutu pa pc za tigre. Oh, eza tigre mutapesi. Bo ebité. Donc tigre tant Karine akangake ba photo bien. Mais quand on a moins sina mobile. To sa moi sentiment. Quand on sa ba sentiment na biso bolingo. Ngana tidio na mbetu. Ozaidi amsuna slip. Ngana gena ko mela mai après système. Na moni gena na bête énergie, na zota mo limba mai ma limbambe, na titi sango na corbia. Tant on a gena ko jwara ta limbambe, a titi sango na corbia, a jwara ta téléphone. Aye nango abani ko sala système. Ne Karine ko rêver tellement ça muta ba sixième sens accompagne mobala go filmer no tala film akatale kasi yango mam feli tiga sala ai mobali kama be mobala mabe voilà tanga tala moni nda tunye pourquoi tout ça otena na lokango abino non fallait Karine effacer ngo ba na bolingo na bien libele ni nango libela Karine o ba mona par exemple na Facebook o ba mona tanga kanga pe ba photo ese nanga kende na poto kuna komi ya jaune yaka wana o Karine olenga olenga te na basi mususu da sambwa kala asambwa bongo basi o basala ba santa bu ba panza makolo ba la que ba partie intime ba za pe à l'aise ba o na l'aise oh ngana mona petite mo bo sala ba santa bu mara sala na ndako ya master mo kamusangai neta to kutana to sala be mission mais petite wana lo ba keno borax yango soza na masolo na yo sololi na yo mais si vous avez bisans robino bomona ya Karine de bomona ngo extra poza star oui système ya star ezalara le roi diamant mais bomona te so moni libele sala elo te mais so faut so selemba on déplace makambeza Freddy Vegas a lobby na Karine alors tu Karine a joué na 4 heures ba coucher na ye on est une obsession te c'est mon talinga Karine alinga Karine et puis ndenga zana so landeli a se masturba so amoni Karine ça va direct ibula oza TV bon na lobby ni na bombi bon yo ebite ke makamone salama na lobby mabe te lobby bien na lobby mabe lobby bien eza mo mabe te ya bien ko se masturber eza mo français ba lo bon sur na lingala batu ba otima na bandako voilà de toi beto so la par rapport le lobe Karine Mokonzi na ebite batu ba bi étoile la Karine ezala ke batu tu ba ya pembene pa koma banguna na est-ce que ça solo mais muto nyonso ozana oran bato ba poussa na pembeni na yo ba lingate bato musu ba poussa na so compte tenu tant yo lingate mutu musu a poussa na et alors on nga za na musée
natambola na Mouze Abraham, natambola na Elvis Pocho, nde nazala na bango. Bayoka passe so bamoni troisième moutaye. Kenga na komo bima trop na troisième moutaye ça bango passe déranger bango. Siko ba luka ndo katalia na moutaye. Siko moutaye tema pe amonaki mo ba bien fait moi vivre ma monsieur ya Karine. Attaque Karine a réagi te amone mo été abenda na zongene sima. Quand ozonga sima asali direct, po ba kendaka direct. Ba chaîne YouTube na bango za na ba de abonnés, so ba no sa direct. Abani osa analyse aleko maman na 1000 abonnés YouTube peut-être mati parnet tant on sait lo moya et sali 8000 vues ba monétiser allez azu maman makambo ka bande ko tuba ye ale bande finga Karine et trésor ni tuba wela voilà oso mona donc les vrais njilo vraiment trésor ni tout on mona voilà donc faut sentir que no bande ko na siko batala ora Karine ba ko supporter ngote tellement ba so ko supporter ngote tant ozo kima obité on a profité nga pena yi ba makamfona sani fona finga bande kwa tigre ba tellement na télévision ba sala ba chaîne YouTube pour finga Karine Mokonzi ba comment na ba abonné belo oso mona lelo bazawa lelo tigre ndo sa ba direct bazo benga eti na ba média en ligne voilà azo pesa ba obiso do benga azo pesa ba matière brute ya Karine oso comprendre I love na makasi mais lelo azawa down. Mais Karine Mokonzi restera toujours Karine. Elle est toujours au top des top. Et tu sais, il vous rappelle tant que papa Matondo. Analyse ça là. Nazora vraiment tant que l'anda bebilo on a été. Papa Matondo t'en es au solané trop mais to solané le soutien. Quand on solané trop, on peut s'en conseil na maman belé na maman tali Karine. Bon on a habité. Na yo kaka bato balobaki ba mabe ya sala boison sabe mais en tout cas ngai vraiment héritier ibula na landa vraiment banini te ba Matondo sali be analyse na ba analyse à lobby que chaîne Oya Rose Bonbon officiel baza ba camarade na chaîne o comme lango armée béton baza ba camarade na Jaël pour na ya lobby eza lokola bango Rose Bonbon ça le quoi que nous avons mutu Karine ndoka nde bazaka banguna Karine tant ba bloka bongo zo bima ba ba mona kuna pas Rose Bonbon kuna ba ote ba olo ba mamba Karine au monte ezo kote ba na confusion et quand ça va na confusion te au moni mutu azo lobela na cause a bangaye mais mutu azo lobelo à la télévision ba tutu ba hotel c'est ka linga raoti parce que ceux qui Rose Bonbon que balinga Karine te balinga basala ba biloko ya mabe contre Karine mais ça ba sala yango ba sala bolama Karine pour ba gagner ba vie pour na kuzo bo Karine ça n'engage que e bango na nzambe na bango mais au biso to mona na télévision to ndima o to zo mona c'est tout to landa ba biloko mususu te mona ba biloko mususu na bia jemi maibele mutu mususu afanda na e bi batu mususu balinga ko pesa batu ka ba crédit ndeto loba mutu mususu afanda na e succès de silaba enterae mais ba luaka ba bimise kaka ba kitse succès ça passe na internet succès ça passe pour mutu afanda boy mutu mususu afanda na Thaïlande mutu mususu afanda na Autriche na Majesté azui temps azui à composer numéro non pour t'appeler pour te féliciter ce n'est pas masse à faire. Il faut regarder les biloko. On se repère ça crédit na batunyo sauté Jemima Ibele. Yo batebele ba finga oti. Batebele ba critiquer mais tu restes toujours Jemima Ibele. Est-ce que le cas na télévision pour le bentel la salinga bazan c'est non. Tika bango na maloba na bango. Souka nango pezali batika Karine tranquille. Voilà. Oh biso to mona ngo to beta maboko. Tant Karine a maramuya ya tigre renyati. Rose Bomba kotela tongo mbongo. Aosa ba direct ya osakanate. Si wa esa olinga sala contre mutu wana mutu zo pesa nga chweke. Na futa ba journaliste. Denga ipe na maramu. Ele ko mafuta wani mafuta so ya ni na mutu nao. Mafuta ela lola te balwa makala moto na mutu na yo. Voilà, c'est un peu ça. Voilà to do chuter na biso menelo moko boye sali pasi arrivé à Kofi Olomide na matanga kuna papa Joski qui ambukuta Kofi Olomide aloba ki alinga ki a traité directement la famille alinga te aleka par organisateur eux aloko ba Chaka Congo a traité directement la famille pour na Chaka Congo amonion comme si Kofi a humilié et a salé mission moko pour na ko clasher sur Kofi okebisa Kofi ki no Kofi ozali nani na mboko yo ba mise musu ba mela ba maya bibembe
Oh, mais c'est comme si papa Joski et moi dans ta polémique. Nous sommes bien en chaque on a maintenant à des autres. Nous sommes bien en conflit mais parce tout aya kasura qui a des autres. Pour te conclure au bon, pour te conclure, on sait pas ngobila wana. Ba bisanga siko chaka kongo za. Azate? Siko. Ah, ba relation au Koffi Olomide bande ko garder na vie Joski. Et puis chaka kongo tant vie Joski azaki malade. Tout le monde a imaginé Alexandre à la télévision. Tala, au moni on va bloro en nolo bakeno. Totika ba matanga ya ba artiste ekoma lokola business ya batu mususu. Yo Koffi Olomide le ka parion na ndeni chaka kongo. Koffi Olomide fa traiter na famille parce que bando garder ba relation makasi na Vejoski. Vejoski a comment histoire na musique congolaise. Nana ye bien ngoti. Si kotanga ye na grandeur à Koffi Olomide. Aye pa chaka kongo bosali programme ndeni. Programme ni chaka kongo salaki. Depuis Vejoski azakuna, to moni programme nini ba ba dans la télévision ba italango bo. Et ça tient. Hey, bazo zelaka tena gouvernement bimisa mbongo po basala ba organiser ba obsèque. Yoka si Koffi Olomide to papa chéri ba ko kuna Vejoski te. Joski Tiambukuta emba Maman Jeannette ndengo emba babi. Faire école à père au continuer bon quadra j'ai bien piano faire école ba sangisi bala babi bon to kunda na aiglete. Mais oui baza ba artiste mboka. Et rozala bien ba biloko to luka nde ba biloko ya ngwana. Et puis ba artiste na biso faut ba yeba ka ba artiste msu bazo kufa pauvre. Et ça la parce qu'on va tchaka qu'on va profiter so ba moni moi 20 000 et bimi moi 50 po na biso mbongo ko bima matanga avec Joski bon ba wela matanga avec Joski fio muso akufa ina bosa na kombo na ah la musique pe la musique pe ya kala voilà ba côté na yolo te kasafu buka awa na mona bandero entre na sport abeta pe ayemba pe makasi asala pe sans bosa sans suite ba beta liso na été beaucoup l'ambongo bi matin te yebe mbongo ko bima na mais so ba landa sur place sur moi et maman on se comprend mais si ko yango Koffi Olomide tanga ayati nga traiter na famille ba solo la po mbongo Koffi Olomide mso pesa on te pour l'organisation matanga a pesa nga bige no mère bozo maman sera pour ça la boy pour bana bazali voilà après les obsèques mutu mususu te akozonga na matanga na etika la bana na ye na famille biso tout okende to kobosana après la mort nana kozonga si maman Amazon nana zonga si mana yena ata visite moko tala jamais moi ça kin tester également atika la kati ya bali déjà abali déjà voilà nana tala moi si ya papa Lutumba maman Kelani nana yena otala mutu te donc babilo mususu to kena na ngote po chaka Congo yeka soki muta kufi nde ayaka organisation na ye faut ba tourner na caisse na ye de pas banda organisation na ye wana azana combien mais faut to mona pe babiloko bongo babiloko musomo babiloko saisa aloba yango na ba matanga ba comédien abi babiloko musuto yaka ka te to sangani aloba ngo pona papa masu abi to ko yaka te to sangani ka to réunion lobi réunion il faut tant to ko sangana to bi que no pona okunda pululu biso na NTPC to par exemple na $1000 on se comprend bon ngai ça na tel que pululu le kana mouvement na ngai na opesa moi autant parce que na ba matanga tout eza na président moroté ya ba comédien o bimisa mbongo lo sai nga na viva ngobo na matanga ya Masirika ça ya bimisa 1000 parce que Masirika la mwana epé aya bimisa 1000 na matanga manager bimisa 500. On se comprend. À la tissa bango ça c'est le patron de tous les comédiens. À part non qui patron mais à la ça bon ndenge makambo tambolaka. Voilà. On se comprend. Babilo on peut photo mona ngo na musique na biso. Tant tchaka kongo aloba ke non ngai na sala structure na ngai boyeboy. So yo yebisa biso. Asala mamebele na mboko pour les artistes et musiciens au Koffi atikala jamais ko sala. Batu babela Koffi amona na raté so comme ta Koffi ayeko yana sima pour créer mais so tant batu babela ka Koffi amona na raté il y a kende da ko betela Koffi pour trouver parce que non Vejoski sali boison sibo baza ba artiste o bana ba kalange pe belé to lobi mabete parce que mona Koffi Olomide mona uti ko la master na premier ministre na Côte d'Ivoire to la master na le Véram na pas signé so tant uti kuno aye directement Kate asala ngo point parce que zo linga Voilà. C'est ça. Bacha Congo bâtir au district biso. Voilà.
bakwata ba légende et ba autorité ba icône mboka ko ça blague té voilà voilà merci beaucoup. On doit retraiter na famille maman livre tanga bande ko na ba matanga abando traiter na ba organisateur yebisanga temba moko na avanto maman avanto ayebisi bino keno abi pona matanga pour par exemple appelle 30 000 balles bozwa na bino ba organisateur na famille bo fandi tozo yoka ke mbonga bimi 30 000 po zizanye zala te po biso mo te bi ko kuna matanga na kin toro suka so ba chepso 30 shaba toro suka pe na ba 8 shaba so to libo nereza makasi to ke na nekopo to zo bora 3000 to suka na ba 8 shaba ba 10 shaba 20 shaba ko tikala to pesi na famille mais biso mo na ba organisateur to kati 5000 bino famille oza 15000 po yo sala di nini po yo sala di nini ngaka mutu ana kufa pe bino ozo aka bala ya tambola na ba bureau na ba mama ko tambola na ba bureau tamboli na kombo na ngai ba lettre nini bongo bureau ne vivre na nini kana mbonga bato bakufa bochango pe na ba compte voilà so muta kufi bo bandela on peut projet rotambola voilà c'est ça. Merci héritier Iboula to komi vraiment na suka un mot par rapport à pasteur Denis Les na émission na pesi rebombote abalinga rebo makasi donc moi c'est mambo c'est les mambo ya sepela ranango abi mo abi ke no obobenga ndumba po na bimba mbali plus de 100 moi obobenga ndumba ya te donc alinga mi ba pement de comme si a traiter rebo na ndenga soin un mot kaka so il pasteur Denis Les homme chrétien na ba rebo c'est maman baby abi bon c'est maman silite abalinga rebo makasi amo simoko a bloko ya zalaka na ngwandi magna ye pasteur Denis Les anendumba aza pasteur aza moto na nzambe asala église na arche de Noé aloba okotsa nyoso de faut comprendre robina mindu baloba lo mo bate belé babungsa ba repère na bango ça comprendre donc ba vient na biso basala trop mais to comprendre était vieux a dit melara na mama musique c'est que maman et comme otita donc c'est ngara ndule la maman comme otita faut dire mela kota ndule po ebendaye moi ba 1 ekota bongo pour la manda chante nan manda chante asen abi ke faire fa ba respecter na mboko faire respecter mais azonga rara et place ba prometteur featuring le logi ben pernache ba onyo so kao to on attend le basu voilà c'est tout. Voilà, merci beaucoup de Komina Souka. Un dernier mot par rapport à l'émission. Et puis, 20 ba. Nicolo, comme la banque est belle, sont analyse ma banque est belle, 20 sara ba. Na boire vraiment, tu n'as pas si un clin spécial à mon vieux Voski depuis les États-Unis. Na pas si maman Isabelle, maman sociale Bambote, maman Nangaï, maman Nicole Oshindi. Aux États-Unis, j'étais sali. Mon sponsor privé, Pascal Mora Banona, Motema Ginette, tous ces vous. Bon bazala mingi na Marcia Toumaki. Voilà. Bato ba olinga basala héritier Iboula akoma Canada. Baza plus de 50. Basanga na pona héritier Iboula ba biyo vraiment. Bosolo na musique babi. Ponga mikolo appellation changer. Muyaka solo. Muyaka solo. Dans sora muta benyo aka muyaka solo bani mbamo ko seka ngai. Muyaka solo. Muyaka solo. Les seuls journalistes on ndima et colonel la télévision. Muyaka ya solo. Après job poster vient nga daya. Voilà. Ndule zala ngai. Aussi fait n'anga ba fait mon buta mwini bakoko ya lunda non kaka buta mwini bila no boake trop wenge ma en États-Unis yepe kaka muyaka ko le soko ba yaka ba soutenir yo batu be kolonioso ba bisinga mama mili mama pasteur j'étais salabi héritier ibula mobile nanga aza muyaka mena sepelaka ndenge ondima ekolo na télévision parce que batebe balba muyaka mutasoni omoni ndeko nanga tambusa livre bo o muyaka omoni ndeko nanga teka nguba bo muyaka ndeko nanga asa sirage muyaka mais yeba siko na bandu nous il y a des intello na ndenga mukete voilà merci beaucoup na bandeko nyonso bazita kolanda héritier ibula muyaka solo merci beaucoup na jogo na biso Blaise Ntimba na kata Thaïlande je dis merci beaucoup comme on a appelé JP Kumaluta, les pétroliers de Dallas, l'appellation on a trop. JP Kumaluta, les pétroliers de Dallas. A sponsor à chaîne, l'un colochene, boss na biso JP Kumaluta. Là on a la zoya monene vie. Ngai peso selinga et ça l'a bien. Merci beaucoup en tout cas. Na bande kono so balandinga petit nanga munza zotala za kolela merci beaucoup na Kamsi Masiani
les séminaristes Trésor Nituba Oela, merci beaucoup Elvis Pocho. Bandeko nyonso balingaka héritier Ibula betika plus 243 89 95 59 158 plus 243 89 95 59 158. Merci Nayo, Jemima Ibel le gros bébé de la presse Mikolo et Gayara. Na simbilité. Maintenant l'obé falo balate, mo bala on la lien statistique. Na bala. Yo moneli. Faut balate, tala sona chebu. Na mwani. Bon, parce que Nicolas en avril, Nicolas Mokonzi, na religieux. Parce que religieux to sala non te. Donc Nicolas Mokonzi, na mois d'avril, mariage religieux. Na Joël Basunda, na PC Joël Basunda bambote. Donc il y a une concurrence. Concurrence. Mais faut to balara te, puis to salara. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup. Là, c'était avec Héritier Iboula. On a parlé de l'actualité de l'heure pour montrer que Makambo est collé quand belé belé toko solango. On a aussi un batu belé bo s'abonner na Congo Victoria. Botika la raba boni, botika la kaka babonné à ba fan na Karim Mokonzi. Belé bo s'abonner na Congo Victoria. Ça l'a vraiment plaisir. Je dis merci beaucoup à Guissol qui était derrière cette caméra aussi. Merci beaucoup à notre boss, JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Merci à Moïse le prof pour la image qui toko aussi. Merci à tout le monde soutenir. Prof, les profs n'a pas so bambote, n'a pas so bambote vraiment. Prof. Belé na dédicace à bango balinga bango ba sala nga ba makambo bien na couche mais balinga ba libanga te bino tout na pesi bino bambote. FM depuis Paris, merci na yo. Maman be abanzutu maman ke wapi na yo côté na mono te na santité. Ma Béatrice, nga pe na comprendre. Na mono te na yo côté na santité. Ma Béatrice Mbongo on a lié depuis 2000 so combien comme si depuis quelque part na maman Béatrice. Na zoé batin. Et ça ni nango. Oh franchement. Mère abungi na wata pas mon na telle appel normal bazate, je sais pas. Na oluke la mère wapi. Beaucoup de dans vie à Trisha. Motomètre beba wana vient ngati. Beaucoup de déjà. Beaucoup de tiens. Ah TikTok pas promettant avec 50 ans na batini boy. Na ozoto kutana Jemima Ibele. Tout le monde a dit il y a l'ingane bleu à coulisses, moi trop, il est bien. Et merci beaucoup encore une fois à Ado Senga, Maître Sengbabi. Il y a des sponsors à Solo, quoi, Ado Senga. Depuis la Suisse, merci à ma maman, ma maman chérie. Maman Belgique, les deux, la dame de cœur. Maman Belgique, 4, la conseillère. Merci maman Anna Mokondi. La choupette, bah, gros bisous. Parce que j'ai mal bien. La lingable moi trop, na kakable moi koleka FM depuis Paris. Ange Koukidi depuis Paris. Mon vieux Daddy, ma bibi Mokonda, mon bel est toujours na Paris. Voilà, c'en est fini. Tout est bien qui finit bien. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la fille qui dérange. Au revoir, bye bye, à la prochaine. Victoria TV, abiso moko tolanda tozua banuze. Congo Victoria TV, ajibe kumalota le boss tolanda tozua banuze. Bala poto, bana kin, bana Luanda, partout dans le monde. Congo Victoria TV, abiso moko. Ya boss, jibe kumaluta, hein, le gouverneur. Check.